eza bongo basala ndona ayeli bino lelo ba mama émission ya libala. Émission ya libala olanda attentivement. Eza basala ndona ayeli bino émission ya libala ba mama oyo basalela mibali na bango kisi po mibali balinga bango. Eza mabe botika makasi ba mama. L'amour se mérite, ba force amour te. Yo ovandi na mobali na libala, mobali alingi yo abali yo, est ce que yo oyebi raison oyo mobali alingelaka yo? Natuni bino wana, est ce que yo oyebi le pourquoi oyo mobali na alingelaka yo? Oyebi te, oyebi te. Tant que mobali na alingela maboko nyonso kitoko ya lula ni maboko na yo. Tant que mobali alingela amoni elongi kitoko. Tant que mobali alingela kaka mini ndomo zosika. Tant que mobali alingela kwa etamoli na yo oyebi te. Yo wana kamati piata makolo. Camarade no moko ayekoloba oyo moni mobali na yo sombela ko kabelo te. Mobali na sombela ko super te. Mobali na maboko makasi akabaka te. Tala baninga ndenge bazongenga yaka na kende papa moko asokola bato kuna asokola yo tiaka mobali no na kisi eza makambo. Mama mobali abali yo aonoro na miso ba parents pe na miso ya bato. Lelo komi otia mobali na kisi ese kisi eza ya solo na tuni bino na ese kisi eza ya soto bakosa bino na banganga bokenda kuna. Libala eza amour, amour eza Dieu, amour eza sincère. Balobi kamati eloko oyo tila mobali na yo boye pakola boye sala boye po mobali alinga yo. Mama eza lokuto baloba di blabla botika na adresse directement message na basi basalela mibali na bango kisi botika. Eya malamu te, eya malamu ata moke te. Mobali alingi yo na amour sincère. Yo kamati okende forcer amour banganga banduki bakosa yo kotisa kibunduki na ndako na yo likolo ya bakabelo likolo okomisa mobali zoba eloko nyonso tu yo koloba yo andima kaka oui chérie oui madame wana eza esu libala te. Libala efo ezala na oui ezala pe na non. Bamama bozolanda l'amour se mérite. Kisi ya libala ya solo la sera nazolakisa bino eza mitala yango kolia mwinde azolia yango wana mobali no ifo aliaka sikoyo po alia esani alia kitoko kolamba makusa nde kisi ya libala. Bozomona omonde la sera azolakisa bino oyo nde kisi kotisa mobali no biloko aolia ya kitoko na minoko akolinga yo. Okoloba oyo la sera ni yo ozoloba kotisa mobali biloko kitoko nga mama oyo nasali nalambaka kitoko nasalaka nyonso na mobali nanga à la fin de compte asalaka nini abalukeli ngai okomona ye bambanda parci par-là yango wana nde nakendaki panganga mpona mobali nanga azalaka su na bambanda te alinganga nga moko. Mama Sabina nde nayambaka ye oyo eza lisoba mama Sabina na bandi yango mbala moko mama Sabina nayambaka ye nasalaka émission moko boye mpona basi bafumbaka bakisi batika. Mama Sabina azalaki intéressé nango aye kocontacte ngai nde nayaki koyamba ye. Mama Sabina abi la sirene aza mobali na ndako akabaka te na nzuluka la sirene ata kosomba biloko bodi nazala osomba kala mobali ya prefera melane masanga asundola ngai nakoma lokwa rido ndako bapapa likambo mama Sabina akende kosalela mobali na ekisi nde yango wana bapapa nazonga mpina nkoti na bino. Koma yo kosundola mwasi ozwaka mbongo okende omela nango masanga okomela masanga na ndako te okomela mpe masanga te na mwasi na yo bobimi neti ba weekend boye bokemela masanga oyesi baninga no je vous présente ça c'est mon épouse mpona nini bino bapapa boza koevite bobima na bamama oyo bobala boke kozwa bakopine nde bobima na bango bakopine nde baya kitoko
Bakopi nde baza elengi. Tala mama Sabine oyo akonfesa bila sirene azalaki nanga na mposa kosimba kisi te. Mobali nanga mabe eleki asundola ngai akoma kobima na bakopi bafeti kutu koloba te. So tosali feti na communauté akorespecte te omona ye wana se asombeli kopi na ye babilamba angali azomoni jeune ngai abwakisi nga. Nga mpe nazalaki na shwa te. Nga nalobi kopine yo yebi place nga nazo mobali nanga ndi kolelelekaki camarade nanga moko boye Solange aye komona nga bi mama eya Sabine na yo ozolela nini nga nayebi papa moko asokolaka kuna yaka tokenda sokolo nzoto mpo mobali abosa bakopi wa mobali akoma kaka akokanisaka ye. Bomondi makambo ezalaki nde mama na biso Sabine aye kokende pa nganga kuna nganga nde asali ye bikilakila alobi mama Sirene lelo eza na témoignage ya liboso na koya lisusu na beta témoignage po ba mama bamona kosela mobali kisi eza mabe. Kolamba nde la Sirene azopesa biso Sirene nde azopesa biso conseil tolamba kaka kitoko. Ata lelo alingi te lobi alete lobi alobi ke biloko yango akipi ota koya kaka sabela nzambe buka mabolongo na se. Kisi eza mabe. Nganga kisi eza mabe eza bondoki. Me wana eza nyonso wana eza monzu ya bandoki ti. Mobali na yo koma ntina niveau sa ya kisi mama banga nzambe ko bamama oyo bakendaka kosala kisi bobanga nao nzambe pardon bobanga nao nzambe makasi. Nga la Sirene na boya yango l'amour ça se mérite. Séduire mobali na yo séduction na kondima pour séduction mpe eza kisi ya makasi ya bolingo ya mama. Est-ce que yo séduisa mobali séduire mobali no wana eza kisi ya bien olambi kitoko mpe oséduire mobali mpo aza ya yo wana posa na ye ozoséduire mobali avandi abi me nga abala mwasi ya séduction bandeko séduction nde eza bien. Yo mama toboyi te ata ozolamba kitoko me oséduire mobali te okanisi lokwa moninga ni mobali otikalaka no sali te omibongisaka no te sikoyo ya sali toboyi te. Makambo ya libala oyo eza kitakita ele tozalaki na lisolo na biso ya mama ya biso Sabine oyo azobetela biso makambo na ye ndenge akende kosala mobali na ekisi akende kosala mobali na ekisi mpona mobali azalaki okipe te asombelaki eloko te mobali mabo makasi yango mama ya biso Sabine akendaki kosala mobali na ekisi asi ye wana azolia asi azoteya biso mwasi oyo na mateya. Bonganga eza mabe kokende ndako ya nganga eza mabe parce que eza na bacondition ya bamama basi ebele mabala bakenda bandako ya nganga lelo bazoregrete bakota basecte basala bapacte likolo oyo mobali alinga ye oyo likolo mobali abosana basi mosusu oke kaka mpona mobali akoma azobana ye. Mais pourquoi mibali basalelaka basi kisi te parce que baya sur na bango vous comprenez mibali bazala sur na bango moko. Donc biso mpe basi tokoma sur na biso toza na sûreté ya makasi ko toleka mibali parce que toza na séduction toza na l'art de séduire bamama bosalelaki bomwasi ko botala nga bona Sirene nasala yango kitoko bosala séduction ko bamama ozoséduire mpe ya mobali na donc naba osani odrage mobali oyo yo na ndako na libala bino boyeba jete mama okomi na suka oli okende pa nganga nganga mpe okoma okei kuna nganga lobi avant bato ya kindoki basala yo lala nao na ngai okamati mpe makolo na opandi mama oh moi my god Sirene ozwi mpe makolo olali opandi mpe nganga lala lisusu kwa nini mobali alingi omoni te kobakisi likambo likoya likambo olali nao na ndoki mama eyeba mama botika oyebi balobi moto soki aza na point de faiblesse eloko nyonso ayebisi akolanda akoyoka mpunganga so yebiso olala na nga ozodela na point de faiblesse osani olala na ye okoma olala nanga golala na mobali mokotisi ndoki na ndako nakuti mobali nde oki mosusu bien makasi. Bamama je pense que boza lelo na lelo journal lelo mpenza la Sirene na bandako kolobela na makambo etali kindoki na libala bondoki kinganga banganga baso bakendaka mpo banganga ezaki bondoki nyonso okanisi ezani wana eza kindoki bamama botika makasi makasi
eza mabe bayaya botika boséduire mibali na bino bino boyebi boséduire mibali te yolakisa ngo olakisa bato mabe non naolakisa bato mabe te naza coach ya mabala il faut nolakisa bango batechnique vomi technique ya séduction eza bien parce que technique ya séduction nga te nasala na sia nzambe nde atya biso basi nzambe naboka etula nzambe pourkui atiaki yango nzambe azoba te na mama bokorige nzambe pole boséduire mibali bokepa nganga non wana bokomi corrige na tire ngaka sera nde olala kontinga makambo te boséduire mama séduire te sa okati demisi esili